Bonjour fidèles internautes, nous sommes Clébo.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince, l'espoir de la presse, un réel plaisir de vous savoir très nombreux, en train d'attendre les vôtres. Enfin, je suis là pour vous servir, ensemble avec mon invité de ce jour. Lui, il s'appelle Moualim Guérisser, marabout si vous voulez l'appeler comme ça, à la personne de Aboubakar Armé. Pourquoi Aboubakar Armé? Toutes ses préoccupations, vous allez savoir ça tout au long de cette grande émission, parce qu'il est déjà là à mes côtés, mais du moins, avant de lui donner la parole, laisse-moi remercier mes différents partenaires, mais en commençant d'abord par toi, de la nation Tonton Manamo Boss, le patron de Clébois.com de la nation, et puis Mangaya Pichou, Boss Lady de Clébois.com, la française la plus belle, Mangaya Pichou, merci, moi c'est à Pembe. Amporo Herman, Garçon Slim, merci à toi. Et puis Nantes, qui est à la réalisation, j'allais dire. Merci, comme je l'ai dit tantôt, à vous, mes différents partenaires, et puis sponsors officiels. Yaouli Moucheniko Damboga, merci à toi. Et puis MHLMB, Resto Shop à Bandal Sinkin, au coin des avenues Soundi École Saint-Michel, c'était à Baoba. Marie-Hélène, grand prêtre mère, merci pour un bon shop. Puis Resto à Bandal Sinkin. Faites un petit tour, vous n'allez pas être déçus. Merci à toi. Mermon Space Mokondia, double commune, donc espace, staff, Mermon Space Sire, des avenues Bokassa au coin. Croix-Rouge tout juste dans la commune à Barumbu. On a fait un petit tour pour mon staff, moi, il y a des gars et Zana. Merci à toi, Mermon Spassi. Il y a Gauthier Mascotte. À Zombo, on a âge, il y a 16 ans, grand frère propre, patron à Kati à Londres. Merci à toi, il y a Gauthier Mascotte, leader. Fidèles internautes, ça pour autant monopoliser la parole. Je suis bel et bien avec Moualim Aboubakar Armé, à qui je les salue. Bonjour Moualim. Bonjour Ndeko, Prince Bakali. Alors, partout dans le monde, dans la Clébois.com, c'est pour la toute première fois au la chaîne Nabiso. Un petit message dans ma fidèles internautes pour la toute première fois. Et puis, au salé Nabiso lecture qui est Moualim Abdoul, Moualim, j'allais dire, Aboubakar Armé au juste. Merci Ndeko, Prince Bakali. To zalaki, to batamaki mwamuke, komona makambozo leka leka, lutana musika. Lelo yo tomi bimisi nanu bamona arme pona kolobela toujours kaka makambo ya spiritualité oyo ezoleka ngai naza Aboubakar arme déjà eza eloko oyo ebangisaka soki basimbi yango pembeni soda kokotelema wana aza maboko pamba moto akoningana te mais soki aza munduki bakomi kobanga et surtout kutu soki eseleli donc un peu ça. Alors, dans le monde, on a une image de Osama Ben Laden. Et oui, au banc ici même, le champion Adol, il y a eu pays. Eza kaka, eza maina biso. Peto yebi nino ebomba na kati ya mandefu. Donc kobata mawana nyonso tu mandefu ekoli. Et après toko diminuer na biso. Eza na makambo nango donc. Alors, déjà, on a spécialisé beaucoup plus dans la genre ya masolo nini au salaire, donc c'est-à-dire au guérir batou genre ya travail au salaire pour que mutu peut-être auprès na yo azala soulager na problème oye azana yango. Alors yo za na spécialité ni la spécialité ça toza na nyonso na salaka nyonso. Nyonso tout mutu kokuta na comme difficulté tant que guérisseur naza wana problème ezoleka na niveau ya musala problème ezoleka na makambo mabala et tout nyonso tout bakangaki batie toyebi ke mingi ekomaka batu baza ba mari de nuit ba femme de nuit na nzoto donc on est là pour na nyonso tout naza na place moko te na simbi koto makasi koto musuna kokite nyonso tout naza wana yango naza pour na yango. Alors, pour Nayango, mais au moins, tout le monde a bien tout parce que bandeko no musuba collègue no musupe se na yamba bango tout le même langage beaucoup plus dans le même langage. Alors dans le même langage on a des baloba pe intermédiaire na dage qui dit muyaka moka a bebsa le kumu ya bayaka nyos tout mais sur ce na domaine na bino on peut ba charlatan ba continue trop tozoye ba susute nani aza mutu ya solo azo sala makama malonga nani azo sala makama malonga peti. Bon, ngai na TV boy na bimaka te hein. Chi na bimi boy po tozomonaka za ba misusu za bango asali na makambo ngo ta yebi te mais ça leki abandi koloba lobi à fin de compte ekomi problème yoko mozongi la biso maître tala koto pa biso to cadre ka pe to recadre ka
siki obandi kotangisa motu spiritualité comprendre nano eloko moko te makomi déjà koluka koleba mbonga bato kosala bisalasala yango esengaki biso moko tobima mpona koéclaircir yango nakota koyeba tout à l'heure ke naza munduki na sens ke ndenge navandi kutu liboso déjà bao baza bafaux mwalim bafaux maître déjà baoki déjà mabe yayebi nani oyo aza wana donc nga moko na ye mpona bango mosala na biso esalamaka na ndenge oyo bato asalaka te bato bakoleka balingi kolakisa atia apelisi moto asali boye bisalasala kiti ninga na tusa banani ya en fin de compte eloko eza kuna te biso tozosala mosala yo oye na problème opesi problème na yo eza boye tolandeli yango souvent moto asali mosala na eza kaka 3 jours minimum maximum 7 jours après wana il faut amona nzambe afacilité parce que nyonso osalaka eza na nkombo ya nzambe ya Allah subhanahu wa ta'ala donc ngai nakolobela kaka mingi mpe mpona oyo bazosalaka biloko bazosalaka wana eza bien te parce que ezofingisaka biso ezobebisaka lokumu na biso bamaître spirituel kotanga ilimo soki okomprendre yango nde koki koleka olobi bayoki yo mpo ekosukisa mpe kaka yo ntango bakopesa yo likambo osala bokoki kosala yango te yo moko olekaki olobaki bilobaloba après fin de compte osuki ye mpe kuna moto amonaki ntango osalaki na ye eloko yango apesaki bambongo na ye ifo boye okende na méthode ndenge esengeli te akoyebisa mpe na bato mosusu ke ate aza na ye fo aza boye ifo koluka mwana fo ezonga bon tomona yango mpe ekomi mbongo ezonga kozongisa mbongo bato asalaki mosala neti nga so nasali mosala esali malamu te fo nazongisa mbongo yango une question de curiosité obiso kosali mosala et que musala ni salami malamu te il faut son sambongo mais pourquoi pas avoir aux mbongo ya mutu parce que oza déjà maître oza déjà na expertise oza déjà na vision avant osala likamuke likambo na osala ego simba. Pourquoi on peut ça déjà mutu espoir que pesanga autant na osa elo masolo et peut-être oyo za ba complication mo boye na katikati ou au finish et comment senga sumbongo ezonga umbongo ezonga te. Pourquoi ne pas dire à la personne que en tout cas musala o na okoka yango te ngana za beaucoup plus makasi na musala oyo et arriver là pays yo er moko sala ngobongo. Non makamu wana e koiko koma pala ngate parce que ngaza maître ngana kataka oyo tomoni te tozomona mingi totalaka bozoyambaka bango bazoleka na tv apres tozomona makambo nini bazosalama nazalaki mokosusu na nze namoni moko babengi maître abengi kuta na mwa mwasi moko yaka namoni makambo na nzoto nasombelanga biki sombelanga papier azwi asombeli ebiki bandi kokomela ya komi baekre komi rouge o baesprit balobi nini yaka na temple opesa sadaka na yo comme ça tosala makambo oyoyoyo yo za lango posi soto mwa masa yake yake naza na mbongo te ndenge benga awa naza nga na mbongo te nga makambo pe ngako tabi te eza obligé parce que na moyi makambo na yo et a forcé mwana mwasi wana mwana mwasi na kia bimisi mbongo apesi bon oyo lobaki ke ba milimo ezali makambo mona ki sili sango kasi oya yebisa ke na famille ndeko moko asali boye to pe ndeko asali boye asala yango asali yango te bakutani pe kaka na misu na ngana bandi ko sala discussion asimbi eti na nzoto ngazoyoka bazobenga mutu maître mwalimu nayoki soni na nga mpasi nazalaki donc ngai naza mutu ya makambo wana te ngai kokokomela nga te parce que nga soki nalobi na kosala nasalaka yango toutefois nakoki kopesa mpe yo moko ovandi kuna soki moto bandeko bazolanda eseke nozwa eloko boye esala eloko boye na mosika deja moni yango esalami avant oluka opusana pembeni na ngai. À partir de musique, à l'étranger ou à partout où il y a même na fin fond, mais bozaka na communication na ye sala boye pe azomonelo sala ma sur place. Oui, koko sala moye moko na webisa parfois. C'est le cas donc toutefois le on se singaka consultation. Voilà. Tu koyeko sala kamu bongo te, il faut te consulter. Après avoir pour consulter na ko la place aux akuna, nous a eloko boye sala eloko boye no sala. Moi na tanga ba kombo na ngo ezate donc secret ba eza secret. On s'en a mutu oyo esengi na swana yango kete likambo eza boye parfois ndenge ezaka citron te citron esala makambo mingi citron aza mingi mpona bapurification et tout mpona bain ya mutu oyekiseke ezwa citron pressé esala boye asala yango mpe amoi nanu premier soin esalami nde akopusana donc c'est un peu ça et le reste makambo etali mbongo tokopesa tokofacture mbongo après consultation na ndenge makambo esalama sinon soki
d'abord de ça la conversation na moni eloko moko te nakopesa nini ndenge nini osala mosala mpo na bana kozwa mbongo bato nakoma kolia ke te mbongo opesanga parfois $100 to mpe $200 na consulté nanu te eloko moko te donc mpesa esalamaka te il faut na consulté d'abord mutu aconsulté ye soki eza nango makambo mosusu ezalaka nango eya nango elemba nango sobenga eza makambo mosusu ezalaka fort nango mosusu elemba po toyebi oyo tokutanaka yango na spiritualité olanda likambo ya mutu boye olala pongi te kokota na makambo oyo ya spiritualité babengi yo maître ovandi eza nsaka te obandi likambo na mutu ya pesisa mosusu kaka mbongo ya voyance osali kaka voyance ya pamba obandi bitumba donc so tobandaka wana to nasali voyance namoni degré likambo yango ezaleli nakoyebi soki tokende yango boye soki eza place oza wana likambo eza yango moke nakoyebi so zwa eloko boye somba eloko boye soki facilité osomba yango kuna ezali sala bosala bomoni mpe bandi kodémarre en fonction comme ça neti nga nazali mpona okoma maître ezosenga ozala na niveau nini mpo bato babanda obengo maître mbala moko parce que maître aza moto azopesa leçon aza moto aza na expérience aza na expertise moko boye kati na ye azolinga transmettre yango bato bon kokoma maître nayebi te soki tobenga yango na badane ndenge ezalaka na judo okomi na 12e dane e na spiritualité ezalaka likambo ya kotanga otangi spiritualité obandi kosala bavoyage bandi kosalisa bavoyage okobima mpe osali voyage spirituel osali bavoyage spirituel okomi kokuta bakomi kolakisa yo il faut makambo bakendaka nango boye bavandisa yo mpe na kimia mpo makambo mosusu esaka otangi na yo ozwi visite moko te osali voyage moko te obengami maître il faut oleka na bavoyage soki moto akomi ati ata na 7 voyage po nyonso te bandaka na 7 na cadre ya spiritualité 7 eza symbole oyo signifiaka donc soki osali mpe 7 voyage mpe obengami mpe maître oyo kosalama odela wana oza déjà maître parce que solekaki déjà 7 na se ya 7 oza maître te biso moko tolandelaka ti motu bandi kotangisa ye ti akomi na 7 voyage nde tobimisi bike komi maître sans ça po toza na bango ebele mpe tobombi malimi abwaka arme aza na baoyoyoyo ya aza na bango atangisaka bayebi mpe soki oza mposa makambo mpe bakosala yango me tobimisi bango nano te mpo nini bavoyage ndenge esengi basala nano bakomi na niveau bavoyage te c'est un peu ça. Merci beaucoup. Lui, il s'appelle Mwalim Aboubakar Armé. Que nous entretenons ensemble avec lui sur clébois.com pour vous qui venez à peine de nous suivre, nos fidèles internautes. Merci pour votre attention particulière. Merci de la nation, mon boss, tonton Manalom Invisible. Merci Mangaya Pichou, boss lady la française, boss lady Pichou Mangaya, Amporo Herman. Merci à toi. Merci également à toi, Dédé Lukasi. Dédé Lukasi, Cashmani, très fort, Nakati à Paris. Wana ya Madame Mamisa Lukasi, couple moko impeccable. Na ndenge ya France moko te na Paris. Dédé Lukasi, Cashmani, ya Madame Mamisa Lukasi, très fort, couple moko impeccable. Merci également à toi, Jean-Paul Welly de London, et puis Maman Emeline Zemba, Maman, Nakati à Londres, wana ya vie tous pepele ya Mbetolo. Mon papa, Maman Emeline Zemba, tous pepele ya Mbetolo. De London, patron financier Vicky Melani. Et puis, merci à toi, Jean-Paul Welly de London. Jean-Paul Welly de London, boni boni basangwa ya Gauthier Mascotte, leader ya Londres, azambo na âge ya 16 ans, patron Tilelo, ya Gauthier Mascotte. Merci. Ya Ouli Pensien et les bailleurs de fonds, champion à Don, la 4 à La Rochelle. Merci à toi, président Dom na Lille, Mokonzi à Lille. Boni boni basangwa ya Mermoz passe Mokonzi à des communes. Espace Mermoz passe na Croix-Rouge Bokasawana na commune ya Barumbu. Et ça tout juste la principale. Espace Mermoz passe ya Madame Belinda. Merci. Mermoz passe ya Madame Belinda. Merci. Et Mwalim Aboubakar, en tout cas, tu évolué dans ma solo nabiso. Étant musulman, pour nous la Mwalim, il faut toujours musulman. Oh si, Mwalim d'abord faut la musulman. Si vous êtes musulman, parce que les hommes comme le Coran, il faut tant le Coran de comme Mwalim. Utangi eza de bengi asrar na Islam na ni Coran. Coran eza Coran, asrar eza asrar. Na musala biso de sala kande bengi yango asrar.
Musala que ça hors religieux islamique, il y a musulman ou ça vraiment na katia islam kaka ils ont recommandé bino que so comme à niveau mo bo nengo lobai que ya comme tina ba 7e dan wana et tout consort il faut comme musala bino musala ya musala ba démonstration ya kosunga ka batu ya kobiki saka batu na ba problème o bazana yango eza na katia islam aso reconnaître yango. Bon, eza nyonso tout inclus na kati ya islam na kati ya Coran, sauf que ezaka likambo eza lokola balobi nzela batie nzela mibale yo mpona oyo olingi. Soki omoni ke nzela wana okokoka okoki mpona islam eza polele, Coran eza polele, lobi mpena polele tobo ebombami te lokola babuku mosusu tobengi ba bible ndenge ezaka lebiso bato polele babombeli bango. Mais na kati ya islam Coran elobi nyonso tout. Et quant à yo ya kolanda nzela ya malamu to pe ya mabe. Donc c'est un peu ça nyonso tout na kati ya Coran na kati ya islam. Un maître ou un mwali marabout ba comment na nyonso tout ba comment zo appartenir na bino est-il important à ça la démonstration? Oh non. En fait eza marabout na maître. Marabout aza marabout. Asali banai na ya maraboutage na ye oyo babengi maître eza biso ba oyo toza na kati ya islam bino boza ba marabouté toza ba marabouté za marabouté toza na kati ya spiritualité eloko oyo marabout akosala eza eloko ekobangisa ngai te mwalim na kosala yango nga maître na kosala yango mpe na kosala parfois oyo eleki ya ye maraboutage asalaka wana mais marabout na maître musulman baza eloko mosusu eza nde eloko moko te. On a bien mettre musulman en pleine émission mamso sali démonstration ya robimisa mbongo ya robimisa badiloko et tout et ça vraiment permis ou est ça important mettre pour que ba confirmer il faut ça les loko bongo nde na uta ekoloba tout à l'heure awa que non arme aza pona ko meka pe ko éduquer ba maître toboyi to za maître oza banani matika eloko babengi pacifique olekaka na émission oningisi kiti obimisi mbongo sali ndanga pe na vandi asko na bibi na sa pe spectacle pe misa pe mbongo bisa pe mbongo est-ce que vous sala ngo pe obimisi mbongo pa faisongi pe na sala yango na bimisi mbongo pe otie pe na pochi ndeko pati na pochi batu baza pe bazi batie mbongo na pochi na bango eza obimisi ezongi biso lo tie na ba pochi te mais obimisi ka mbongo to moni après ozongi sa pe liso to moni nango ego sala manango mais sauf que eloko na lekende pona koloba ke yango nde musala te eza musala te kosaka biloka bongo soki mutu aza na posa ya kozwa mbongo ya bongo ke non aza na portefeuille magique tout toza wana mpona kosala yango tokolakisa oke kosala boye sesa biso sadaka boye mosala etambolaka boye ofi portefeuille magique na yo mbongo wana obimaka nango obimisaka yango na ndenge na yo moko ke non spectacle awa na tv mpe osala eloko moko te bato bakondimanga te ntango kosala biloko bato bakondimanga te donc bandeko na ngai wana baza bamaître basalaka biloko wana te sino mutu na ndenge pena nayebeli makambo ya nani ya spiritualité ndenge ezalaka un maître oyo akoki kosala makambo kosimba mpe société ya bato kosimba mpe famille ya bato akoki koleka jamais te parce que ebangisaka bato mosusu ntango moi bongo abenge ndoki ye nani donc il faut pas kosala biloko wana bomba makasi mpe mayele na yo tiango na pembeni moto akokutana na yo azala na posa na ya consulte yo nde akopesa soki alingi nini to mpe nini yo kosala tant que maître c'est un peu ça to évitaka ngo na plateau vraiment ezosisaka makambo na biso valeur minene na biso bakobengo libanda endoki tout ça banani si longtemps que yo ozali mpona koede bato na makambo nyonso bato baza baproblème ezalaka mpeza société aza osala mosala moko boye ekoti misi kuna chef aza mabe etu moye ye azwa place eza te esengi osalele parfois badwa nde nzambe afacilité azala à l'aise na mosala kuna moto mpo ozalaka mosu na mposa protection batantaka ye mingi masasi à tout moment na bato banani ya famille pour qu'azala na position malamu te alors soki aluki bino aluki biso esi position aluki protection na ye avandi mpe kazala mosala na ye ate bamiki masasi ndenge nini ekozwa te nakoki koleka nango na plateau te koyaka bato te nakoki konimisa kiti natombola yango esala boye eza biloko parce que pouvoir ezali yango likambo oyo nalobeli likambo ya bavoyage wana kosala voyage eza kozwa pouvoir ozala pouvoir obengama maître ndenge ozali parce que tomekamaka mingi okoleka ndenge mpe bameki yo sikoyo okei ametre kombe baleka toyebi bango baza susu te mpona bisalasala epuis bakende ndenge wana
alors les cas na ba voyage aussi pouvoir na yo okomi kosala musala ndenge esengeli donc yango wana nde okoloba. Merci beaucoup, Mwalim Aboubakar Arme. En tout cas, comme la télé l'état, Tomo Chitenayo. Merci Zinankousou, la crème, la bonne crème de la ville. Merci Zinankousou, la parisienne, la bonne crème de la ville, Zinankousou. Merci à Willy Pensene, bailleur des fonds. Yaouli Pensene, grand frère propre à Palin. Champion Adol, Azalagamo Konti, à La Rochelle, grand prêtre Badjipa Mystique, Bapala Mystique, Mabelema, mais grand prêtre champion Adol. Merci, Yaouli Pensene, les bailleurs de fonds. Bon rétablissement à toi, Tim Skabengele, l'homme des immeubles, l'homme à niveau, qui séjourne à Kinshasa. Tim Skabengele, l'homme des immeubles, bon séjour à Kinshasa. En tout cas, bon rétablissement à Yopé, parce que vous avez convalescent. Mais au moins, tout le monde chité comme la télé, c'est l'État, par curiosité, où est Zabani? Oui, ça. Petit singane de comprendre. Oui, Zali, kaka ndenge na lobi, na oti na voyage na ngai. Na voyage na ngai faki na leka na émission na ndeko Prince Bakali. Nde ba esprit na ba lobi na ngai ke okokota ndenge wana tesi kokoti eza bien te nde mona se protéger déjà donc aza comme protection na ngai. Parce qu'il y a la zambe tamaka. Ouais, makambo ezali. Merci beaucoup, mais au moins, est-ce que tout le monde a peu de musiciens, bino beaucoup plus à la que bon, tu éviter peut-être sur la stratégie na bino pour na ko meka un peu ko s'accaparer na comme ya ba musicien au monde là ba musicien boy ngam na simba bango ba pasteur boy ba politicien boy yo pe aussi ba musicien na ba politicien ba pasteur kasi za société te mutu nyonso tu azwaka part na ye ba musicien ba yaka ba journaliste pe lokola pe ba yaka pe koluka pe biso to nasina yamba déjà ba journaliste pour kotanga kombo ndeza kitoko te ba journaliste ngandete yoto eko azolo ba oyo tuninga motuna funa za la fona répondre na ko pe ko za pe na question na yote na yamba ba musicien na yamba ba journaliste na yamba ba joueur na yamba ba pasteur tout à l'heure kuta na otukutu ko benga na nani plutôt avant na ya awa na émission na otuko benga na pasteur moko adatu na posa ya pasteur ba obima mikolo to ba oba yebana déjà aza pasteur asayebani o nga sina tete na bango donc ebele na kosi na lobi na kosi wana eza mabe na sina lekute na bango déjà 7 mais ba pasteur oba yebani bayebani ata oyo na oti ko swana e tout à l'heure avant na yo kota na émission na yo ata pe moko oyo aza pasteur munene mais ye aza na église na ye na Londres aza na Londres kuna de alobi aza na posa ya makambo na posa makambo pour na évolution ya makambo na ye eza bien nga kuna sepelaka ba pasteur bongo ba reconnaître biso mo valer na biso mo musala na biso tusalaka bayaka kuluka biso et alors au lieu ba misusu nde balekaka koloba ba n'importe quoi ko eta makambo tali ba maître donc eza bien te ba musicien ba ya ba jeune talent ba jeune talent kuto eza misusu totalaka parfois et simbi te yo moko zongisi azonga nanu a se concentrer malamu parce que musique vous pesi pe na conseil te musique eza njela na yo te tika parce que tali déjà omoni étoile na ye na loka zoluka si talaka tali yo ke étoile na ye eza na njela zoluka te akokata na noki to pe mabe ezali ozongisi ye bo misusu pe baya to bimisi pe mingi opesi makambo aki abimi pe osanti ke écrit à boire kala cri moko boye donc il dégâts aoyemba yembi tango koma kana cri opesa ki loba loko moko boye yembi cri wana esali na nango makasi donc toko wanga nango toza pona to sala musala dans la société to edanaka il faut banji makandeke ba maître bazali bazwaka makampo ba maître le babombanaka na ndenga sima donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Mwalim Aboubakar Arme. Et ça a plaisir à trop. Il y a mon à clévoix.com parce que mon ami tu talayo de la nation tonton manamanga pichu boss lady et puis un peu Herman Garçon Slim. Bazo talayo la grande équipe il y a clévoix.com. En tout cas, bazo talayo et puis ba fidèles internautes au bazar partout dans le monde. Bazo talo enseigner moment. Et ça a plaisir à trop. Il y a yambayo to remis pratiquement la sous entretien abisso. Message na yo ya souka na fidèles internautes au bazotalo partout dans le monde. Et puis numéro de contact na yo au baro benga yo pour que vous ayez la communication directe yona bango na bato ba on a besoin na yo. Bon message ezakaka na ko message na conseil mbala moko
bandeko mingi boza makambo difficulté ezali mais bandi kobanga na musika po babisaki oke baliaka batu basalaka boye biso tosaka musala na makila ya batu te tosaka musala na biso na ngolu ya nzambe makila ya batu eza oyo ya biso te yango natanti kolobaki bamarabu bazali banani baso eza bamaître bamwalim na kati ya islam soki oza na likambo contact ezali 099 10 243 99 78 40 545. Orange ezali 085 00 300 51 à la fin. Vous contactez ngai to solola oyo za nango posa ino ya kobomba na situation ezali ozo souffrir na likambo ko tungisa yo mais obombi ozanga ndinga okenango leki na nzela nyonso te esimbi te nga nazali na kosolana na kosisa makambo wana na kombo ya Allah inshallah. Bandeko oyo pe baza na posa ya kotanga spiritualité eza eloko eza ya mabe te moto nyonso tu ifo azala na spiritualité fo koyeba yango soko oza na spiritualité te basansi mpa nzoto pe kosala pe te okopa makambo ndenge soki moto aza na mwa sens ya spiritualité bakoki likambo ekoki koya ovandaki bosentiment nzoto eningani eza basansi mpe ya spiritualité luka siko odevelope yango mpo okomosala mpe makambo omonaka minene na mosika pusana tokolakisa yo tokogide yo na ndenge esengeli donc koyoka soni te benga nimero wana eza makambo ya ngai na yo moto oyo oluki ngai eno ya bato mosusu mpo eza secret. Bon, salutation on peut saka salutation na Gloria Ndaka Mwalimu Hassan mentor apesi salutation na petit frère na ngai Christian Zabou. Merci beaucoup Mwalim Aboubakar Arme, en tout cas c'était un grand plaisir. Et Kouyamayo pour répondre à ma question pour l'intérêt à fidèles internautes partout dans le monde. Ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèles internautes. En tout cas, continuez toujours à s'abonner sur clebo.com, la chaîne d'actualité et d'information, la chaîne mère, la presse en ligne. Merci à vous, mes différents partenaires puis sponsors. MHLMB, Resto Shop à Bandal Sinkin, au coin des avenues Souni École Saint-Michel, n'était à Baoba Référence. Faites un petit tour, vous allez retrouver un bon restaurant puis shop. Merci Marie-Hélène parce que au sali poto na kati yakin. MHLMB Resto Shop na Bandal Sinkinwana. Merci Mermoz Pass Mokondia Komina Kin puis Barumbu ya Madame Belinda. Merci président Dom na Lille Mokondia Lille. Merci à Gauthier Mascotte. Azombo na âge ya 16 ans, le patron, leader ya Londres, patron Bogos, grand frère propre ya Palais. Ya Gauthier Mascotte, merci à toi. Champion Adol, Azalaga Mokonde La Rochelle. Merci, grand prêtre Wadjipa Mystique, Mabelema, mais champion Adol. Grand frère propre, ya Willy Pensine, ya Palais, les bailleurs de fonds. Ya Willy Pensine, merci à toi. Jean-Paul Welly de London. Et puis Dédé Lukasi, Cashmani. Couple mort impeccable na kati ya Paris wana Dédé Lukasi ya Madame Mamisa, merci à vous. Couple ya Bagène Dédé Lukasi très fort. Zinankusu, la crème de crème Zinankusu, merci à toi. Jean-Paul Welly de London, merci également à Willy Pensine et Maman Emeline Zemba ya tous Pepele ya Mbetolo. Continuez toujours à s'abonner sur notre chaîne d'actualité et d'information. Mais je remercie de la nation Tonton Manamangaya Pichu, Boss Lady, Empereur Herman Garçon Slim, Nantes, merci pour de belles images. Je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Bye bye.